Voilà, merci, bienvenue chers téléspectateurs, shalom, bonne année, meilleure vie. De la part de Jeannette Kinam TV, je souhaite nos abonnés meilleure vie 2022, bonne année 2022. Vraiment, ceux qui tobengi bino lisusu na lombangu comme d'habitude, bwekota la vidéo oyo ezo sala makelele na makambo oyo etali Moïse Mbiye. Vraiment vidéo yango yo parti yango tobombi ndambu mena tili bino nanu ndambu oyo mwana oyo aza nani epa ya Moïse Mbiye. Bato bebe limba yeba mwana oyo fille oyo petite oyo aza nani epa ya Moïse Mbiye. Moïse Mbiye ya solo a violé to Moïse Mbiye ya violete. Bato bele bazoloba loba na ba Facebook na ba place bele yambona nakende nanu musika na lisolo na ngai nalingi nanu s'abonner ou activer cloche ya notification, s'abonner, tika pe commentaire na chaîne Jeannette Kinam TV wana ndio kozwa suite en PV. Mwana oyo aza nanu nièce ya Moïse Mbiye, mwana ya grande sœur ya Moïse Mbiye. Vraiment c'est l'interprétation na ba Facebook ba Instagram Moïse Mbiye azui mwana oyo na âge na ye asimbi na ba partie intime ba boye bon bino moko botala mwana o âge aza nango partie intime nini basimbi. Vraiment na boyi kozala avocat ya Moïse Mbiye, mais bino moko botala âge mwana aza nango, botala nini oyo ezangi Moïse Mbiye po abimisa mbongo alinga mwasi po bolobaki azwi nièce na ye asimbi na ba partie intime. Le problème c'est quoi? Le problème est que noko na mwana kasi bakutani nde toloba na lingala. Noko na mwana kasi bakutani e msusu ayakala na ndaku na bango bakutani ayambi nièce na ye. Juste koyamba abeze nièce na ye na ndenge ya mabete ayambi nièce na ye bamona na kala. Biso nyoto tozana ba nièce, tozana ba neveu, tosala kango soki tomona ni kala. Toutaki komona ba video na biso awa wana ba Benedict Kusanika tango ba utaki Allemagne ba Naomi Kusanika. To yamba na ki ngana yamba ki ba nièce na ngai nini me esali makelele te. Je ne sais pas pourquoi Congolais alingi ndekone Congolais te. Pourquoi Congolais akoma koluka kaka point faible ya mutu. Bolamu ya Moïse Mbiye, bolamu ya Gloire Mix, bolamu ya Maman Jeannette eza pasi po monango mutu alobeli yango, me kokweya ya Maman Jeannette, kokweya ya Moïse Mbiye, kokweya ya Gloire Mix ou azoloba na micro nde okomona batu bakoluka vraiment ba point faible. Vraiment eza malamu te bandeko na ngai, eza nango vraiment na litomba te, surtout na batu oyo malgré mutu na mutu interpréter na ndenge ne asalaka na ndenge solo te, asalaka na ndenge lokuta bwewe, mais na mutu azosala nanu ba chanson chrétienne ezo édifier batu, mutu azosimba Bible azoteya batu pona batu bazwa nini ata ya za mabe, mais yebi combien de âmes oyo azo nourrir na simane pe batu bazozwa solution. Donc soko azosala eloko abongo nzambe ya kosepela na yo te na yeli bino video pona kotalisa na mpoasa ke eza ndenge vraiment oyo bino bozolobela te na mulai ya video oyo nandenga yaki azokota na ndaku nandenga sa nyonso tu eza en PV, meneli bino kaka extrait oyo eluki makambo na monde oyo eluki faiblesse ya Moïse Mbiye, batu bandi kotiela makelele. Vraiment esali kitoko te Mado de Bundes, esali kitoko te na Jeannette Kinam de Bundes pe Serge Kusanika de Bundes, esali pe kitoko te pa ya Monique de Bundes, mon ami de tous les temps, nièce moto. Vraiment Monique de Bundes alobela ki yango tango après avoir kosola masolo ya Peniel na Mike Kalambai. Vraiment to kotaki pe na moi point oyo Maman Monique vraiment za parmi batu oyo ba lobby ete to bimisa makambo oyo na mpoasa et pour ete tungisa ki motema na ye chéri na ye papa Benos. Vraiment veuillez vous abonner et partager cette émission massivement. Nzamba kozanga kopambola bino te, bozala toujours fidèle na chaîne na biso Jeannette Kinam TV. Nga Gloire Mix na komi kotika bino video yango oyo natalisi bino eza ndenge mokili ezolobela te, eza ndenge Facebook epanzi te, ndenge Instagram pe ba YouTube mususu ba interpréter te. Vraiment toza na droit, toza na intérêt te ya koluka bolembu ya mutu. Pona nini soki mutu
asali eloko ya malamu ba photo ya Moïse Mbieni to ya malamu bo publiera te na ba compte na bino mais oyo ayambani na nièce na ye nde bokomi kotia boye ba photo na biso ya malamu botiaka te mais so bomoni photo moko boye asali sex tape azongisi boye bakolandela boye eza bongo te. Vraiment congolais luka o changer mentalité na yo elo eza parmi ba biloko oyo ezozongisa mboka na biso sima po tolingi kaka kokanisela bato mabe, tolingi kaka ko méditer mabe olie to raisonner comment tokoki ko évoluer mais tozoluka comment tokoki ko nuire mutu, comment tokoki ko sambwisa mutu. Vraiment pour moi eza nango n'intérêt mon côté. Vraiment je salue tout le monde, je salue nos abonnés. Veuillez partager et vous abonner sur Jeannette Kinam TV. Prenez bien soin de vous, je vous aime beaucoup. Bye bye.